ok, pas les jambes. Ok, pas les jambes, ok, pas les jambes. Allez, bébé, on ne sait pas où l'on va couper. Ok, pas les jambes, allez. Coucou, boya ebele, na sous les baobab. Life together, boya bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents bas stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele, bo s'inscrire, et kozala bien, maman, kolinga lisu ozala yo moko te, papa, boya, to kata lien wana, tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera. Papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together. Okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Ngayoyo nazoluka mwasi ngayoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona baparent ngayoyo ton futur mari ngayoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur ngayoyo. Donc je te dis. Donc Cornelia, c'est la maman, donc la mamie dont je te disais, je passais aller chercher mon colis et puis qui m'a interpellée. Sincèrement, je suis peinée. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir enterré mon père il y a quelques jours qui me rend aussi émotive. Donc voilà, je te la montre. Elle veut rentrer au pays, elle m'a dit. Et moi, je ne connais pas. J'ai essayé d'appeler son fils qui ne répond pas. Je veux bien lui rendre ce service. Je suis obligée de rentrer, aller voir mon amie pour revenir vers elle et lui donner à manger, quoi. Voilà. Maman, enlève le masque. Enlève le masque. Voilà, retire. Voilà, c'est la maman. Donc je te dis. Donc Cornelia, c'est la maman, donc la mamie dont je te disais, je passais aller chercher mon colis et puis qui m'a interpellée. Sincèrement, je suis peinée. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir enterré mon père il y a quelques jours qui me rend aussi émotive. Donc voilà, je te la montre. Elle veut rentrer au pays, elle m'a dit. Et moi, je ne connais pas. J'ai essayé d'appeler son fils qui ne répond pas. Je veux bien lui rendre ce service. Je suis obligée de rentrer, aller voir mon amie pour revenir vers elle et lui donner à manger, quoi. Voilà. Maman, enlève le masque. Enlève le masque. Voilà, retire. Voilà, c'est la maman. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo tebele, bisika biso bizubino. Zamba lola aeba ko batela bino pe ko pambola bino bande konanga. Vraiment toye kakande toyaka kolamsa conscience. Lelo na ye kolamsa conscience ya bande konanga nso ba na poto. Ba oyo nzambe abenisa bango ti lelo bazana ba parents na bango, papa na maman. Baza vivant. En tout cas, beaucoup misanzambe. Pour na biso to lelaka butu na moi. Ata na ba ajo to komi to lignazake toujours kokanisake na mona mama nanga zala wana pembeni elinge kozala toujours tokos na ndinga mukete. Alors bandeko nanga image bozo mona ezo défiler ezali ndeko mama bandeko nanga ye wana ndeko mama na biso aza kolela bazongisa ye na mboka na ye na Congo bandeko ezali soni pe mawa koma ko abandonner mama na bino papa na bino na kati ya poto na malili boye mama lati sandal aza
vraiment bien te. Ezala image ya kala, ezala image ya sika, bande konanga tango ekomeli ngai na kolamusela ngo conscience parce que tozana ba mama ebele bazonyo kwama même na Londres, na Angleterre, na Belgique, na France, bato ebele batika ba mama na bango na ba homme de vieillard ba bwakisa bango ba kendaka kutu kotala bango te. Ebele ba mama bazana bandaku basi mususu mutu bayaka ko soigner ba mama na bango ko sokola ba mama na bango bandeko eza esengo te. Lokumu obino bozana nango ka ke bayeba ngai na mama na ngaza na poto nga mama na ngaza la kabweto bengisa mama na biso biso ko topetisa mama na biso bino bo bengisa mama na bino avandaka wapi bota na mama wana ndenge elongi nyonso ezana butu comme si azana poto te. Vraiment mama mawazolo bazongisa ye na mboka na ye. Bandeko na nga so okutai na mama ya boye na nzela azolela bazongisa ye na mboka na ye, kamata ye kende na ye na la police, kende kotike na la police azwa ye en charge azongisa ye na mboka. Parce que mama zo senga zonga na ye, koma yo kokozwa mama na yo epi ba apesi limiro ya mwana ya mobali ayambaka lisote. Bandeko na ngai yaya bolingo oyo ekoma kokabola bino na bapara na bino yaya. Koma yo ndeko mobali penza okoki kobwaka mama oyo aboti yo moko bengisi mama na yo ale oyo kokangene ndoki tanga komi na ndako. Soko moni kokangi mama na ndoki mama pa zolela butu na moi bazongisa ye zongisa mama. Lokola ka Congolais nyonso soko ka nzamba batelier akomika koyoka sola 70 akoma kaka ndoki problème ezata mais zongisa mama. Koma yo koipe ya mama boye akomi koleka na ba TikTok akomi koleka na nzela bandeko na ngata bino moko bokanisi nini bandeko na nga bokansini na Kishasa na zone obino bouta bakoyeba teke o mama na ba Jean-Marie, o mama na ba Jean-Paul, o mama na ba Jean-Pierre, o mama na ba André, o mama na ba Marie-Claire. Bandeko na nga eza nini yaya lokuma kobengisa mama na hiver après bokolo bate la danoise mama o tant ça a problème na mutu tant ça aza mito tant ça aza ce qui est zemer ba maladie na mino bopesaka oui so mama belaka siko bokotika mama ya bino faut bolukele centre moko ba fermer faut bolukela e centre moko il faut bozala vigilant vigilante pour na mama na bino. Faut bolukela e infirmière mutumo boy azwaka soin na ye. Il faut bosobele ba système ya babilo mbobo ba elelaka soki botali pa eleli na nzoto na ye laksike aza koto boke kozwa mama ya bino boko otika ya telinga na mokili mobimba te. Wana kaka bandeko na ngaba eza kaka ba lokumu oyo Congolais ekomaki série moko muto nyonso alingi kaka abengisa mama na ye na poto. Bengisa mama na ona poto aya kotala ndenge ni bozali ya kotala bana et puis azongi na ye asalaka na ye ba va et vient eza problème te soki penza osombeli enda kwa kitoko osombeli enda kwa bio saleli enda kuna kitoko na Congo oche toilette ya kitoko na kati ya ndako ba karo oche liye courant na ye osombeli soki groupe azabwe mama na ko vivre ne bien tongo bimine na bato quartier ba mama quartier bonye bolamuki mwana mapa ye mama nakena nga réunion na église na babiloko wana esalaka ba mama na biso bien biso so to meseni to ya na ba age bana mike ba 23 ans to ba nyonyo so na vani na poto na sina meseni na nga na solitude nga na kovana na nga na ndako même 30 ans même 30 jours même 40 ans même 40 jours sana bimalibanda na sola na nga pete na bona na nga pe batute et ça ngé lotin non so nga ngo normal. Mais ba mama na biso na ba mesana mama légionnaire mama boye mama keso mama panaye mama ke wenze bango be balinga wenze la bango chaque jour et ça la bango bien ça bango le quoi moi sport yo eko kangaye na poto a okangaye yo wana ovandaka te musala 6h après 6h oke koto bo oza misala 4 5 7 8 tangu nini okosola na mama ngoko to bengi so sola kana ete omonaka ete tout le temps tu au travail
Yo pe muto bengisi mama na yo. Yo na mwasi no incompréhension na kati ya ndako. Papa mobima molaso. Obima otala rate. Yo sko obima otiki mama na yo. Yo kanti mwasi na nde rozana amour na mama na yo. Bino bakongana mibali bolingi basi partout. Ko bengisa mama na yo te. Parce que moi, ça n'a pas pu faire candidat. Ayo ka ke mobile na kenda o déconner koto. Akenda o salabo. Yo kan ta zo so mama na. Ti fin de fin a bengana a kange ndoki. A bake banda yo ya nda kunanga e koma bobulu yo mto bala mwana na yo oza mari de nuit mwana na yo makame ko bime belé parce que comportement na yo mobile nde mutu ezo bebisa. Comportement na bino mibali yango nde salake bazana ba seme ki bien. To bazala na ba mama mibali malamu soki yo mobali oza malamu so ozo tambola no malamu te yo kanti mwasi baza basi ebele te a supporter yo otambola no bien te mais azali kokipe mama na yo non bandeko nanga bosala attention pila mosi keba bosala attention pila mosi keba tala mama ndenge na hiver azana sapato malunga te aza kolela bazongisa ye. Vraiment communiquer très important. Mounyo sokoye ba mama oyo ngana na limero te. Ngai pe na monika information elekika ndenge elekaka. Na yebite sopeza na France, soki za na Belgique, soki za na Suisse, nde na yebite. Mais mutu yo sokomona mama oyo soko yebi bana na ye na Kinshasa, Congo Brazzaville, na wapi bandeko nanga bo signaler que mama asili kobunga, mama komi kolala libanda, mama telengani. Ce n'est pas bien. Zamba lobi bo to sa ba parents na bino. Ceux qui mwana linko vivre longtemps, to sa ba parents. Bino batu botikana na ba parents. Lolendo naketala mama nanga, naketala ndeko nanga. Lolendo bino bo sala kawana na ba parents na bino. Poni so boye na bango na poto, bozo ko nyoko la bango boye. Boza ko tika bango, bo kenda kut ko tala bango te. Nga na yebi famille moko boba bengisa mama na bango mobali wana bengisa mama neti nga par exemple bona bengisa mama na ngata na zaina Danemark exemple tangu na bimi na nga Danemark na yoko vana na Angleterre obi ka sundola mama na ekuna otiki mama na ekuna yokeno na mboka msusu atiki mama na akene na Canada muso azala kisuki na mboka na Finland atiki mama na ayeko vana na Angleterre mama tikali isolé ye moko ote ba pesa e mwanda kuna mama makambu nini oyo na ba anjo na ba mama ba koma ko kanisa mwa mingi pesa yete sengo tanga linga kufa ya mama boti yo asokoli yo melisio aluki santé no ezala bien pesa ye sengo ya tango tale zo kene mbango na Congo na soko bongisi ndaku bien ozoti na mama no $200 par mois ba ya mama no kolia kitoko akolia penza bien ozana ye bien mais bolingi mama ayawa tango mama yawa soigner ye akomela yolela boye penza soni oyo mama nani boya kozwa mama na bino mama ya nani yo mtozo tala ngai kobenga ngate pona loba la dano zilongola video ya mama na biso ozana respect mama na biso te bono nde boana respect ya mama na bino te mama na biso abelaka soki mama na belaka il faut nde c'est le temps maintenant au prendre soin na kotika ye moko te ke afungula ndaku abima na malili alata sandales sans chaussettes mama ya nani congolais peuple congolais partout olinka ko bebisa partout olingi kato bima kaka peuple moko sans valeur boyebi ka kokanga ba photo kolata kitoko kokeno so babangwanzo na bino ale bolati yango nde bona ngo makasi kotinda ba photo na boule soki na quelle boule bachaka bino ba anniversaire boza ko sepela yango nde Kongola yebi mais makambo musu zoba même ko vivre en société boyebite ko vivre même en famille boyebite niyo so bolingi batangisa bino yom to bengisi mama na open do avion okoti eti na avion yene na poto olingi pe kaka biso batola kiso ndenge ni ko vivre na mama alors que mama o ndenga zawana na âge na ye soko lingi ko vanda na ete c'est facile kende na commune na bino yo muto vanda kana na commune ya Anderlecht yo mto vandaka na France kende na commune na bino kende kuna na commune na bino okomona osololi na bango bakozwa mama na yo en charge
bakopesa ye chambre na homme wana oke kolobi ke banga na salaka naza su na tante mama ba incompréhension azoka bien te bake batraite bakopesa mama bino chambre bien bavandi bazokipe ye boyebaka kaka eloko te eza facile. Après sima obandi kokende kotala ye kuna kobima te so mutu eza bien te bazala ba porte bazala ba biloko ba kanga boye na boye moko boye ozwi mama na yo otambusi ye muke oye kozongisa ye na kacha ya homme eza nango facile mais nyonso na bo osala te o préféré mama yunga na kaka na kacha ndaku et puis eza ofeli service yango pe yo po kofuta ta likuta te l'état mo azozwa ya en charge ofeli. Mama misu ya boye poko mona azali na mukanda te banda obengisa ye baboya na bango pe mukanda ovanda kane na ndako ka ndengwana siko kende kokomise na obindene zongisa pe mama olingi kozongisa ye te en tout cas bande konanga eza pasi bola musaka conscience na bino bo partager émission vraiment bo tia ba commentaire bino mongo boye botala mama oya a botio. Allez, et puis numéro de téléphone, papa on a dit masoko yambate. Le quoi ebi ka boaki mama, ebi ka ke mama oya ko benga. Batu ba ko benga nga pona mama. A ça changer numéro. Ba komi mama numéro za na oya mwana na e répondait mwana na mobile abenganie pourquoi to yebite na ba binza bipe combien modèle na modèle so ka mutakomo koma dans les 70 ans. Yo mtokanga batu ndoki. Yeba ke lobi yo pe ba obaluki lo ba okangondoki. Boye bakango yo muto zamana kaka mama bokilo yo po kokoma mama bokilo yaya yo bako bwa kelo kutuma ya moto et pas mama mwasi mwana na yo mabe oto salaka ifuta makaka yo kangano ka batu bandoki bokilo ndoki moto boye ndoki yo pe yebaka ke déjà quelque part babenga ka ndoki donc yeba pe un jour bako kanga yo pe kaka ndoki donc mokili yango ezaka tourne à tour donc voilà boya azana mato ya koyoka ayoka o azana motema ko partager vidéo o partager o azana motema ya ko like vidéo nyonso wana ezana contribution que sous les baobas ezala toujours en avant voilà et puis live together ezali wana ozoluka mobali ozoluka mwasi yaya kobanga te nazo solde mabala mikolo na ndenga mukete nazo banda congé il y a une semaine tant nazara na congé déplace na solda ka mabala na ndenga mukete vraiment bande konanga bozala bien nzamba lola a pambola bino amona bino respect na ba mama boyoki mama botio respect mama botio il faut mona bisengo yaya aloni yote. Donc, ce qu'on a na maman na yo, cela veut dire que aux ambou mama be, donc mama penza a l'oni nzete. Nzabela merci. Donc aux ano wana koza ngono mbu mama be. Donc ti mama bo akona kai wana boti yo mbu mama be. Mbuma bololo. Pardon. Non, ya zongo zala mbuma sukali sweet. Ozala moi chocolat. Vraiment bande konanga na lingi bino mingi abona tendance sali bye bisous.